wana bakimisinga bambango na meli pe matawa mokwana ki politiser te lelo e politiser po bolingo te na ye kopesa bango makasi babundawa etumba na bango eze elengi babunda. Nous voulons savoir, parce que c'est elle, l'inspection générale, qui est chargée d'inspecter les finances publiques. Mais jusque-là, on est calme. Mais si on a provoqué, là, Dans les districts, on est calme. En fait, Toyaki Awa, Naba camarade Nengomoni ya INC, Toyaki pour la marche à soutien, il y a président national, Vital Kamere. Mais il considère que marche Nabiso, il y a les lots, ils ont considéré la marche à Bandeko Yalusha. Alors, il y a autorité Nabiso, Bamoni été, tout suspendre au Yabiso, tout est à Bandeko Yalusha, va marcher na Bango pour l'affrontement exalaté. Pourquoi vous prenez comme vous? Bon, en fait, il y a 2 jours successifs, il y a les lots dans le vendredi. Pour nous, parce que pour nous, il y a une journée purement stratégique où il faut marcher pour tout l'acquisa. Na mboka na biso et puis na face au monde diabolisation où il faut continuer pour côté ça et pas président national na biso et pas ba ennemi ya Congo pour ba moni ba réalisation moko ya makasi du jamais vu ba moni qu'il faut ba créer le comme boyer pour bazo moya ko déstabiliser biso mais et ko simbaté yango lelo to ina beso to marché mais tellement bande ko lusha bazo marché ba fonje biso ba que non biso to se spendre au biso to tiki la bande ko ba marché parce que tout ça na démocratie. Diabolisation ezali. Bon, masolo oyo ya kanena lobby ba ennemi ya développement ya Congo, ba biso dossier moko ya 15 millions. Oyo eza même pas na fondement, ba préfésaté. Ouais bi ba touchaka toujours mutu oyo ba moni que non mutu wana yende ado fo a décoller mboka oyo nande ko na fashi mais ba kokate pour dossier wana ba ke bazui préfésaté. Donc, il y a une preuve, à ta preuve, mon côté. Ndeko qui sont qui a démontré à lobby, à ta preuve, mon côté. Alors, on a marché. Et puis, ils ont surtout tout le temps de la République. Ils ont Kinshasa partout. Marche. Mais, on a Kinshasa, va se suspendre. Tout ce qui est bande de Loucha va marcher. Mais bande de Loucha va lobby, bango, va citer combat mouté, bazo marcher, va comme sika ou va déposer ni la moko ba ye ba nani ou azoki mbongo. Comment c'est fait bino directement pour venir à non, en fait, de quoi nous avons procédure na bango, étali bango, oyo bango, biso autant marché parce que l'équipe partout, bino ba pandi sango boebi, qui n'a pas réseaux sociaux et commis, bah c'était toujours combo ya vital. Yango biso autant marché les lots, autant c'était oh, bah combo étant ami vital camère, yango biso autant marché les lots. Bande quoi loucha étali bango, bana programme bango baso marché, qu'on a étalé bisoté. Biso le là ba autorité obligue non, tout se prendre pour les lots, tu veux ba continuer biso. Finances publiques. Et dans le cadre de la redevabilité à la dirigeant, c'est un rapport de l'inspection générale de la finance. Balobi 15 millions, il y a un pétrole et bungi dans la caisse à l'État. C'est-à-dire 15 millions le moins dans la caisse à l'État et continue dans la caisse à l'individu. Mais dans le cadre de ce rapport, banqueta batikale bon abi ba ebité place en bon eki biso ba citoyen vigilant jamais to cause à la distraire na likambo boui makambo ça dit ni état libiso ya on to ça ici action lelo
pour la vérité sur 15 millions. C'est-à-dire quoi? Pas c'est une vérité. Mbongo et Kiwapi. Ils ont la poche à Nani. Il y a un biso awa, tu tiens individualité, tu tiens nanité. Tu tiens point de chute dans biso na présidence pourquoi? Inspecteur va salir Moussa na bangwana, va dépendre directement na président de la République. Bon, on dit va salir rapport. C'est qu'il y a un rapport, mouton salir rapport, à la partie à vérité. Mais beaucoup bimisango. Il y a un tour quand chef na bango, président de la République, chef de l'État. Alors, yé a instruit le service naé, ba mener enquête, ba c'est biso 15 millions et qui wa yé mo azo prôner état des droits non? État de droit veut dire quoi? Transparence, redevabilité. Dans le cas de transparence et redevabilité, assainissement des finances publiques, tozo senga a c'est biso vérité 15 millions qui na poche ya dollars et zambongo mukete et ça 15 000 dollars mais 15 millions. 15 millions de dollars en termes il y a pour ça les misala et ça net 15 kilomètres il y a asphaltage. Donc, vous voyez que Mboka Nabiso est un défi. Le président de la République a lancé dernièrement gratuité et enseignement 15 millions de dollars et Koko aidé Bana Nabiso Batanga. Pamba n'est président à sa volonté à Kosala. Donc, tout senga na présidence, na inspection et finance, ba Bisabiso nani a 15 millions de dollars wana. Ndé yango bomoundi ba mouvement citoyen nyon sur les lots sangani ava potoye ba véracité ou bien toye ba nani oyo abomi mbongo wana peut-être soki ça na tête ba yebisa biso. Bon, service trop démocratique. Comme on a destin camino qui est congolais debout. Alors, biso to telemeli mputé. Biso to ça pour na ko telemela. To telemela qui to yebi vérité que bien atiboué. Mais destin ta soit qui millions. C'est mon papa le ko telemela ngai mais ko individu boué. Ça domaine na biso te. Biso to telemela ka ba instance. Système. To telemela ka ba individu pas makambu hors loi. Biso to telemela. Biso to telemela individu pour quelle raison? Merci beaucoup. Ne peuvent jamais être il a été président du Parlement. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Pour changer tout ça, personne n'a pas Lumumba. Ah papa yoyo abana. Yoyo. Ouais bima. D'abord il y a trois
sangamawa. Bongo baibie. Bongo baibie. Bongo baibie. Bongo baibie. Zongisa bongo ya peuple. Zongisa bongo ya peuple. Zongisa bongo ya peuple. Zongisa bongo ya peuple. Bakonzinde mibi. Bakonzinde mibi. Bakonzinde mibi. Bakonzinde mibi. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo. Bona bongo tuta makolo. Bona dade tuta makolo. Bona bongo tuta makolo. Yo yo yo. Bakonzinde mibi amongo. Oh yeah. Isa tuta liga zilo. Oh yeah. Isa tuta liga zilo. Oh yeah. Bakonzinde mibi amongo. Oh yeah. Bakonzinde mibi amongo. Oh yeah. Ozolisa kesiyo. Oh yeah. Kuna wapi? Bakonzinde mibi amongo. Oh yeah. Bakonzinde mibi amongo. Oh yeah. Beaucoup des écoles que le peuple congolais va bénéficier avec. C'est parce qu'il y a la monnaie ou les finances de l'État qui sont dilapidées et il y a 15 millions de dollars qui ont disparu et nous voulons la vérité. Nous voulons la véracité de l'inspection générale des finances, qu'ils nous disent la vérité où serait l'argent, qui a détourné, parce que jusque-là, nous n'avons pas une personne qui a détourné l'argent. Nous voulons savoir, parce que c'est elle, l'inspection générale, qui est chargée d'inspecter les finances publiques. Alors, elle doit nous dire la vérité, qui a détourné cet argent. Nous voulons la vérité et nous voulons la vérité. Ok. Inspection, après inspection, on va la résidence. Bon, personnellement, si nous sommes ici, c'est ici qu'on aura des informations claires et fiables. À partir d'ici, tant que Awa,
ntango baopesa biso baélément clair baélément nani saya nde toyeba nini mutu nini azwi mbongo. Bon, nous sommes dans la démocratie, nous devons défendre l'idée en aïe. Bango bayaki pe na kwena bango biso pe tozaki na kwena biso. Rose Kabala, militante du mouvement Vigilance Citoyen, VICI, to sangana ba mouvement citoyen ebele, toye awa po to mona clair lumière na makambo etali 15 millions oyo ya l'État et bungi. Toye awa l'inspection po ba yebisa biso nani oyo asa cité na affaire wana, po biso to kende inde na présidence, ba bimisela biso mbongo et puis moyibi wana sala nini a démissionné. Balobaki état de toton bazaki na opposition. Moment yango ekoki ba tolingi ba prouver biso parce que mbongo wana ba yibi et héritage ya papa bango te. Eza mbongo wa peuple congolais, bazongisela biso mbongo na biso ya mwana de toza awa. Jusque là toza na ba soupçon, mais toko basé sur ba soupçon te. Toye awa na inspection pour yebisa biso nani aza cité par rapport à toko chute na biso eza na présidence. Merci.
bitumba ya bana na ye mpona kotalisa te eloko bakosalela eloko ya motuya soki bana oyo te mboka ekokufa mpo biso bakolo tosi tobebi kobeba na moyibi yango eloko bakosala bakoyeba te te eloko ya motuya esengelaki na ya koyebisa bango te etumba bakosala oyo eyali mpona kongo ebonga mboka oyo bato banyokwama soko babundi boye te bango mpe bakonyokwama na ye kotaisa bango te na bomoko na bango balemba te bazonga nsima te nayebi te bakonyokola bango bakobeta bango bakopanza bango bazala na makasi bayika mpiko na telemi na tamboyi na kei na kozongela bango na pokwa naya kopesa bango te awa na makambo akoba te naye kopesa bana baleki makasi bango bato bakoloba mpo eloko eza ya bango eza ya ngai te tango batambolaka moko rosi akufaka tolongwa makobanda ya sanef na bango te na ndako barosi ezaka politize te pwani na tambo wana bango makolo moko bakokundola liwa ya rosi banda ya sanef na bana bakimisinga bambango na meli mpe matawa moko wana aki politize te lelo ye politize mpo bolingo te na ye kopesa bango makasi babundawa etumba na bango eza elengi babunda makambo ya mbongo na bango bayibi